Membre actif de la plateforme Lamuka, le vaillant combattant résistant, l'un des premiers instigateurs du combat à Paris, qui n'est d'autre que Pierrot Itela, sera mon invité ce samedi 16 février 2019 dans Rendez-vous avec le Patriote. Très chers compatriotes, samedi Oyo Nazali en direct na radio, Ngai Pierrot Itela, membre ya Lamuka, Tolobi Boye, Toko Tika Likambo Te Tokena Rotina Souka. Il faut vérité des îles Eyebana, qui a gagné des élections présidentielles en 2019. Alors, Bazako Senga Batutu, ou Bazali, pour Lamuka, pour Kota Epele, pour expliquer la stratégie de remettre en place. Torubi, Ezala, Batango, l'Union européenne partout, puisque la surprise à Tango côté. Binonyo Sotou Bolandi Oyo Pierrot Itela alobi ye azali membre actif ya Lamuka ya Martin Fayulu alobi bako tika masolo oyo ya vérité des urnes te bako mema yango tina suka bako mema président Eli Félix Tshisekedi tina suka Tolobi l'état de droit tolingi vérité ça manamboka wana oyo azaki élu président de la République ya Martin Fayulu Matiti. Alors na bengi bino tout samedi to expliquer bino ba stratégie ya Lamuka ni to kana makambo nakanisi makambo ya Lamuka za ko préparer ba déjà koya mama makase za koya libération ya Congo te pas sur ba congolais non na Union européenne non na européenne biso moko ba congolais boya epelé samedi to expliquer bino stratégie ya Lamuka. Merci. Chers auditeurs, internautes, Bino Kasi Bolobi Nini. Réaction à Bino Tozali Kozila Yango en direct ce samedi 16 février 2019 de 14h à 16h sur la 99.7 FM.